Policier Zoba, Nicolas 2500, Alignabo ingénieur, policier Zoba, Bangona Ibeka, Bisona Mouchetou, Bangona Ibeka. C'est que Franck Diongo Ali Mokonzi nae, un député Ali Mokonza ministre. Ya boete. Yo siko oza subalterne, ozo finga Mokonzi nayo. Yango Ali Bitumba, potolongola bakonzi ya mafinga. Tolongola l'état moini. O banda ko distribuer ba peine, o lo ba été Franck Diongo a mérité 20 ans. Dossier oh yaza nango na Belgique, et ça biso ont mérité combien d'années? Alexis Tambwe Mwamba a ebisa biso dossier za nango na Belgique oyo ba bombardaki avion na RCD bato bakufaki ye a mérité combien d'années à prison? Ata ça c'est un ata mérité yango. Donc soki batiki mwana mboka Franck Diongo te peuple a relibéré. Peuple a relibéré dans l'article 64. Toko Bangate, peu importe la décision, nous sommes prêts à affronter M. Kabila et les FCC. Le front contre le Congo. Et bon, Kabila, Motu Mangongi, Oyo, Toko Ebate, et Utiwapi. Bino bandeko balandi ya Congo Millennium, bienvenue surtout na émission na biso l'invité ya mokolo alelo tozali na esengo ya koyeba ke bozali penza ebele kolanda émission na biso l'invité ya mokolo alelo awa tozali penza boyebi to bandaki masolo ya honorable Franck Diongo lolenge penza ba avocat na ba senga kite basambisa ye parce que balobaki te lolenge penza bakatelaki ye maema so balobaki pona ezalaki yango te tolakisaki bino maema lekanaki mikolo milekani alors lelo nde ezali suite et fin to ebite est-ce que ezali suite et fin lelo nde ezali point ya ba masolo yango lelo nde tokoye babalobi nini mais avant que to ba réaction to lingi to zwa bayi militant ya MLP lolenge nini bazali ko kanisa par rapport ya honorable Franck Diongo et to rozongela bino siko pona conclusion ya émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo tolanda. Réponse Toyoki penza malamu te par rapport ya mayolobi pona Alexis Tambwe Mwamba. Alexis Tambwe toyebi gaza papa. Nga nazoloba awa natangaka Alexis Tambwe na classe. Tango Mobutu azali commissaire d'état. Mais oyo azo sala. Biso to kanisa bagi na sagesse, mais sagesse ezate. Oleki na télévision, au fini mutu voyou. Au moins te infraction. Toza méchant ne toye awa. Toyende to sengaka ba libérer. Est-ce que beaucoup lit qui a été pensa libération na obozo senga bozo yango? Toko zongo pour Franck Diongo na problème te. Na kopesa ndakisa. Bakanga ki na baninga na ba combattant na biso 15. Bazaki condamné pendant 7 mois pour la torture et autres. Mais ye balobaki azalaki auteur matériel. Mais ba oyo ba exécutaki. Tango ba quitter bango ipso facto Franck Diongo faut ba libérer plus. Alors, balobi ke honorable Franck Diongo ye pe penza parmi ba oyo tant mosusu moni ye akotindi kaka ba jeune te basala mwa ba mobulu est-ce que ça vrai te? Te wana e ali makanisi ya batu ba dongolomis batu wana bazo créer ba problème ezanga tina na lobelo ke Franck Diongo n'est pour rien bakangiye eloko moko ezate toye lelo po ba pesa biso verdict balobi biso ke Franck Diongo a commis libre. La prison, merci beaucoup. Merci maman. Bon, lelo ezali mokolo monene pona bitumba ya mwana mboka Franck Diongo. Population eye awa. D'abord premier message ya nini? Premier message ya li to répondre na monsieur Alexis Tambwe Mwamba. Oyo afingaki. Oyo alobi buzoba. Lokola biso to ali bana Franck Diongo. To ali ba combattant ba disciple Franck Diongo, to ko répondre Alexis Tambwe Mwamba te parce que so moto afingi yo ko finga ete. To ko ebisa ke
Franck Diongo ali mokonzi na ye, un député ali mokonza ministre. Ya boete. Yo sikoyo oza subalterne, ozo finga mokonzi na yo. Yango ali bitumba po tolongola bakonzi ya mafinga. Tolongola l'État moini, l'État moniokoli, l'État mobomi. Yango toye awa. To soutenir mwana mboka Franck Diongo pour la libération na ye. Ba juge ba kolanda makambo ya Alexis Tambwe Mwamba te. Ba juge ba ali indépendant, yo ali ministre ya justice oki ko lekate na etandoike o banda ko distribuer ba peine o lo ba ete Franck Diongo mérité 20 ans. Dossier oh ya za na Belgique, e bisa biso zo mérité combien d'années? Alexis Tambwe Mwamba a bisa biso dossier za na Belgique oyo ba bombarda ki avion na RCD bato ba kufaki ye a ko mérité combien d'années à prison? Ata ça c'est ata mérité yango. Donc awezali audience ya révision mwana mboka Franck Diongo ba konanaka ye mabe ba kosela ye makambo abeta motote Franck Diongo nde ba beta yango asengi na l'état contre le peuple totie bango devant les responsabilités batika mwana mboka Franck Diongo a continuer bitumba. Parce que tu es la libération à moi mboka Franck Diongo. Lelo tokoyoka avis à ministère public. Ndenge to sambaki. Ministère public topé magistrat à parquet à lobby nini. Mais avis à ministère public. Maloba à ministère public oto koyoka. Eko lié ba juge te. Et a li obligation te. Ba juge balanda o magistrat parquet à koloba. Boulaninga na bokebi. Yango toko zela. Verdict, topé décision finale. Il y a un juge à cour de cassation. Oto sengi bato sobe mibeko. Franck Diongo sambaki, nanzela ya bavoka na e, totalisi ete, il y a contradiction de décision. Franck Diongo ba kondana ki na 5 ans comme auteur intellectuel et infraction et arrestation. Arbitraire ndenge balobaki. 15 combattants o bakangaka na Franck Diongo ba kondana ki 7 na 6 mois. Il y a prison, 8 ba libéra ki bango. Loko la contradiction des décisions ezali. Mobeko est organisé cour de cassation et lobby, Franck Diongo faut bati kae pour jugement. Oya kitaki 8 sur 15 et ko innocenté Franck Diongo. Bonanga bokebi. Deuxième élément à message et allié Franck Diongo ba condamné qui na cour suprême comme auteur intellectuel et infraction mais auteur matériel o ba exécuta qui ordre bazate. Na droit au qui condamné auteur intellectuel te sans auteur matériel. Et ali motif ya révision à procès et ali raison pour na batika mwana mboka Franck Diongo. Yango toye attaque ba légaliste, attaque bato batangi mibeko, toyebisi bazuzi. Tala les 8 ba libéraki, Franck Diongo faut ba libérer. 7 ba condamné na 6 mois, Franck Diongo 5 ans. Bango nyonso ba lobi ete basalaka likambo mokolo moko, ba betaka mokolo moko, boni. Oyo azala na 6 mois, oyo azala na 5 ans. C'est ainsi que tosengi batika mwana mboka Franck Diongo a continué bitumba contre l'État, contre le peuple. Tokozela cadeau te. Libération à mwana mboka Franck Diongo c'est un droit. Et ali bitumba. Soki ba kolanda l'État moini. État libango parce que bitumba. Soki batiki mwana mboka Franck Diongo te peuple a libéré. Peuple a libéré dans l'article 64. Toko banga te. Peu importe la décision, nous sommes prêts à affronter M. Kabila et les FCC. Le front contre le Congo. Maître Nico, o meka un peu kolimbo la biso article 64 et lobby. Article 64 na linga le lobby était peuple a pouvoir. Ya ko teleme na ba kondinyonso. O bako konza na ko violer constitution. O bako konza na ko boma peuple. O bako konza na ko tosa mandaté. Mais constitution lobby te. To ko telema ndenge nini. Yango wana to ko telema nzela ba marche, to ko telema nzela il y a soulèvement populaire, toko telema nzela mobilisation, toko telema nzela nyonso. Ezala soldat, ezala policier, article 64 est concerné. Moto la moto a utilisé pouvoir o azanango pour te mettre un terme na régime à M. Kabila, o akoloba lobby, akolobelo kwa malonga te. Tala na Côte d'Ivoire. Ouattara lobby na tiki na ozasu candidaté. Na Burundi
Nkurunziza alobi nga pe na kozala candidat. Bolanda ka pe na Afrique du Sud. Zuma face à pression à peuple. Alobi na démissionné. Et bongo Kabila. Motu Mangongi oyo tokoyeba te euti wapi. Tomoni penza bino bayi militant to ebana no balandi ya Congo Millennium baye ba d'abord ozanani na MLP. Merci beaucoup maman pour na motuna nga nazali cadre ya MLP, nazali responsable jeune leader. Ezali association moko ezali na kati ya MLP. Alors biso no sondongo moni ebele otoyawa motema eza na passe. Mwana mboka wa lobaka vérité. Wa loba l'état moyini, tomona za moyini. Aloba l'état moloki, tomona za moloki. Aloba l'état mobomi, tomona za mobomi. Et puis aloba batie ba Belge na gouvernement tokotanga kombo toyebi Belge azara premier ministre. Vérité ya mwana mboka Franck Diongo ndezo lukele makam. Le roi Jésus azala côté ya vérité, balobi il est le chemin la vie et la vérité. Yango toko bimisa mokonza vérité ke na yena ndako. Donc ndoko Franck Diongo azana likambo salite. Ezali motema likundu. Oyo ya l'état moyini nde yango condamné. Eloko nini esalite Alexis Tambwe Mwamba aloba te penza Franck Diongo azali voyou. En tout cas, merci pour la motuna maman eloko wana esali biso pasi makasi. Oyo azali kalaka ya mboka. Azali moto azali ko engager gouvernement kaka ye moko akondana ki ndeko nanga kamikaze. Mokonza kamikaze mamba majorité présidentielle nanga. Ya kondana ka yeke akoki kozanga ko enrôler ndeko Diongo te fo enrôler. Bon na mobeko ni ya lobaki ba enrôler ndeko Diongo. C'est que ndeko Diongo azali na likambo te. Kaka lelo ye moko ndeko Tambwe Mwamba tikala benga ya tande ko poza congolais. Alobake Franck Diongo aza voyou. Biso na MLP to finga kate to tiki na maboko nzambe to kozong sela eloko te mayeba ke tozo tambola na la vérité za Diongo ya mwe bandi congolais ba mobenga héros vivant ba ko mobenga mo konza vérité pona bongo Tambwe Mwamba to za na réponse répondre pour être mais honte un membre du gouvernement ministre de la justice commencer sur le plateau kokize mutumo kolobake c'est un voyou un président d'un parti politique moto azana ba militant na simanaye aza père de famille yo fingi voyou allez-y comprendre mama bino nde bozaka na ba diaspora boyebi bo moi le potango koleka biso boyisa biso mo benga moto voyou yo yebite mais ndeko Franck Diongo aza héros vivant tala bato belé le tout le kuba ye wala misusu na kati misusu libanda eza po basenga ko bima ya mwana mboka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ndeko balandi ya Congo Millennium a penza tozali kokoba toujours masolo ya honorable Franck Diongo mbote na yo. Mbote mama. Tomona nga trop na ba masolo la moto mona ki masolo aussi lelo tomoni yo awa na masolo ya honorable Franck Diongo message nini oyeli biso. Bon biso toza ba combattant de temps so ba qualifier biso mabe. Mais toza bato balingi ba bato bazo bundela valeur. Mon banti valeur neto ba fete mo mazo ko prôner wana. Ndebso to boyi. So toza bato ya tozo prôner ba valeur. Nengo lobio mona nga na mamwa aussi. Omoni nga na mamba Franck nga na za congolais. Côté Congo za na besoin na nga. Côté to luka to construit to côté to ça la besoin to nga Congo ya ba valeur et no ya banti valeur. Omoni ba Franck Diongo na ba Rossi baza ba héros. Ba sacré Franck Diongo ana fourchette jeunesse na legi 65 ans. C'est-à-dire à sacrifier tant na ye pour na obunde la moka oyo pour na obunde la peuple yo. Na biso Franck Diongo aza voyou toi ça infraction mo quelconque. Il habite que la première option c'est arrangement amiable. Parce que tu arrange on a nani. Bateau Franck Diongo a beta baza wapi. Plénier à Franck Diongo tiloye banater dans la carte ministère public à Wangan. Oh bon. Bobi que Franck Diongo aza auteur intellectuel. Batouana baza auteur matériel. Na muta tinda na muta ibaki. Na muta sombelo ba ibaki même infraction. Ndeni misu ba quitter bango, misu 7 mois quand Franck Diongo ne il faut 5 ans. No mon batamwe mamba eza ba sarane mais aso mon tamwe mamba ngana comprendre ye azave mo asali trop na Congo ayibi petro faut le ba vérité abomi petro sigo a comprendre que o bena tour eza roi final eza roi France Croatie donc mondial e kangi nango ozo comprendre sigo yo eso belisa mudu nga belisa père na nga makasi na mama emo mais era comme prépare na père nga kufa dans 2 jours famille mon besoin pression que père ça comme à bonne santé akomolia akomosolola ok père odi ça bata moi mwamba do ba beli trop ko comme na suka ne pousser comme na argument tala vewana na ba classe à na niveau za nango eza retenir propos Franck Diongo aza honorable député à part que za ba notable ya moko par respect ya Congo ya valeur ya Congo eza ya retenir propos na contrebanc. Merci Maman. Parce que tant que koloba boye to moni consort ya Franck Diongo mbote na yo.
Mbote maman. Ya yo pozaka na prison. Oui, nazalé na prison. Bakangaka opona nini? Bon, makambu bakangela biso eza lokuta. Lokola honorable Frank Diongo alobaka ngo bien avant le 19 alobaka ki bakokosela nga likambu soit bakobomanga avant le 19 yango wana basalaki badisanga na bango bayokani po bakosela honorable Frank Diongo likambu après bakangi biso parce que nga nazalé na kati ya lupangu bakanga biso tokenda prison après bayoko condamné biso 7 mois bamisusu balibéra bango dans 6 mois bazalé ba innocent mais soki balobaki ndenge tosambaki ke non biso nde tokangaki basoda biso nde tobetaki basoda bakondane biso 7 mois de prison siko honorable Frank Diongo na nyonso wana po bakondane 5 ans asalaka nini abetaka soda akangaka soda ou bien nini na ndimi te ke non honorable akoki kobima na lupangu na ye akangi soda na munduki aye na ye na lupangu na ye bandi kobeta wana nyonso eza lokuta biso bakondana biso 7 mois parce que balobaki ke biso nde tobetaki basoda siko Frank Diongo asala nini po bakondane 5. C'est vrai aussi que bobeta basoda lokuta nyonso tu wana eza lokuta basoda wana batindaka bango baya komitika po ete balukela ye effraction bakosela ye makambo nyonso tu wana eza lokuta. Alors lelo penza siko tomoni pe ba militant ya MLP belé penza awa boza ko s'attendre na nini? Bon souci na biso oyo lelo ndenge toyeli lelo awa bana nyonso ya Congo ozomona muke bato bazoya souci na biso za ke no batika honorable Frank Diongo aza innocent na makambo nyonso wana bakoseli quand même asali pe une année tozokende 2 ans na prison awa asala eloko moko te batikela biso leader banda bakanga ye tomonaka mutu moko te un opposant moko a expliquer peuple congolais makambo azoleka na mboka na biso toyebi lisusu te mutu po asambela biso même na parlement biso peuple tokoma ko souffrir azalaka lisusu te na mboko oyo pona nini batikela biso président na biso ba libérer asala eloko te aza innocent batika ye na ye ko comprendre que non na mboka oyo soko lingi obundela peuple otambola na bosembo yonde ba kobimisa yo mabe po ozala bien na gouvernement oyo sala malamu il faut ozala muyibi il faut ozala mobomi il faut ozala mutu lokuta nde ozala na gouvernement na bango lokola honorable Frank Diongo aza contre makambo wana nyonso yango no moni bakangai bakosela makambo batia na prison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mbote mama. Mbote. Kombo na yo oza nani na MLP? Nazali kombo nanga mama Solange nazali moko ya parmi ya Frank Diongo. Siko penza lelo tomoni bino pe ba mama penza botelemi bozozela nini? Toza na posa tozwa Frank Diongo tokende na ndako. Toza na posa ya libération na ye. Ako balobi déjà que honorable Frank Diongo penza ba ko traiter ye akomi ko sala makambo malongo banité parce que tolandaki Alexis Tambwe Mwamba lobi te azali voyou. Aza voyou te. Biso azala voyou te aza biso toza na posa na ye. Ekosimba. Maponomi pe yango ezoya penza tokomi pene tozela ki honorable Frank Diongo ye pe akozala candidat. Toza sira ozala candidat. Toza na posa na ye vraiment asala. Ozana azala gouverneur de la ville. Ya mboka ni? Ya mboka Congo. Kaka umabele na biso tozoniata. Mbote mama. Tomoni openza lelo awa na Cour suprême de justice présence na bino ba mama bozozela nini? Tozozela Frank Diongo toza na posa libération ne lelo toye kozwa ye. Toza na posa na ye, toza na posa ne abima tozonga ne ndaku. Toza na posa libération ndenge toya toye kotumbola mutu te toza na posa para na biso tokende ne ndaku toza na posa lelo libération na ye. Nanu toyoki te bakati e basali nini yoka mbamo bibakende lelo nde bakata eza lelo nde fo batika ye ayiba te asa mutu mabe te bato bakangaki na bango babima po ani ye te po na nini ye te ye asali bango nini lelo nde esilaka te yango abimi libanda bobongo ye mpona botamaka koli pa bimi mpe bandefu mpe bakisa bobongo ye eloko nini asali bolibere problème ya nango te biso bana tolela papa papa nini atika bana atiki bana bongo ale ake na ye voyage olela te abima nde kaka lelo nde abima toza na posa na ye kaka lelo abima libération na ye abima babenga ye voyou eske ye aza voyou ayiba eloko nani azwa mwasi ya nani abunda te akola ndenge wana
afanda na bato suka lelo tozala posa papa la biso Frank Diongo tozala posa toke na ye ayiba te azwa mwasi ya moto te tozala posa na ye kaka lelo tozwa ye toke na ye likambo na ye esuka kaka lelo tokende na ye mbote papa mbote tozala na posa ya moto na biso po ayibi eloko moko te ye azali posa mpo na peuple abima lelo tokende na ye tozosouffrir pamba kati na Kongo awa mpo na ye oyoki bango bazonyongola biso bakule mbuku tozosouffrir mosala ezali te bana tozotangisa intere ezali wapi toliki kaka abima lelo biso touti na Tchétchénie musika toyoki sango Frank Diongo yango toye awa lelo tozokende na ye akotikala te donc soki abimi te biso mpe bilobolamu tokende na ye kote bakokende na ye tokende te tokolalawa baboma biso baoyo bamema ngambo twana posa ya Frank Diongo lelo depuis akota pasi zala baboma biso Frank Diongo likola mutu na biso batikela biso mutu na biso mama si boyoka bakangi ministre finance si boyoka bakangi ministre sport pa yibimbongo si boyoka bakangi député opasa likambo isongolo ya Frank Diongo yibi nini a protéger ba policier wala parce que c'est homme du peuple. Et là on va bosser la Frank Diongo za député. Et là on va bosser la mwana bakangi ya salinini. Si boyoka bakangi ministre ne bazo yiba bakanga muté CPO c'est la bino. CPI Frank Diongo malibanda CPO c'est la bino. Biso toza ba combattant ya MLP. Toye lelo pona ko soutenir procès honorable Frank Diongo. Bango batondiseli biso basoda na ba police na ba mura na ba FARDC toye batako côté nombre te bakanisaki ba oleka biso peuple na ebele zoka nde biso toza toujours ebele pe to koleka bango toujours na ebele toye pe na nute to continuer koya pe ba mitukezo ya ba peuple pour na soutien ya Frank Diongo so bazo kanisa que Frank Diongo ba komi mayena modèle nyonso ba memela lelo il faut abima ba finga ki Frank Diongo e pa atambwe mwamba na tanga ye na kombo ba fingi ye balobi aza voyou ba fingi ba Claude Jacques Muyambu ba fingi ba onyoso ba opposant musuzo ba kanga biso tebi que Frank Diongo aza voyou te aza élu du peuple alobaka na bic c'est un intellectuel quelqu'un qui a étudié qui a un niveau élevé de ses études. C'est un universitaire. Alors bango bazoka ko finga ye un élu du peuple, un député. Toko kende na itina su toko funda ye. Ata Frank Diongo ye moka boy ngalombela na sa juriste. Na ko samba na ye tina suka. Na ko tikira ye tante. Bozo comprendre na kana makambo. Lelo poto ya kozwa Frank Diongo abima lelo tokende na ye ndaku nde biso toyaki lelo kozwa ye tokotika ye te. Mama journaliste, nazali président fédéral ya Moamba. Justement, nalingina réagir par rapport au comportement ya ministre ya justice. Toza ko regretter comportement na ye, c'était papa. Nous on croyait que c'était responsable. Mais de ce qu'il vient de poser comme des actes, en tout cas c'est regrettable. Je ne sais pas quelle éducation qu'il donne à la jeunesse. Nous sommes des jeunes. Nous on croyait que nos papas là, ils doivent nous donner une bonne éducation. Or, ils sont en train de nous dérouter. Ils doivent savoir que Frank Diongo, c'est un éducateur. C'est quelqu'un qui est bien instruit. Et même nous, qui sont derrière Frank Diongo, il nous a montré comment faut-il marcher. Raison pour laquelle je ne les réponds pas mal, mais je les demande seulement qu'ils puissent réencadrer ces langages. Ce n'est pas du tout normal, c'est une autorité, quand tu lui parles, il doit avoir un contrôle, j'ai dit. Voilà, bandeko balandi ya Congo Millennium, tokomi penza na suka émission ya biso l'invité à mokolo ya lelo tozaki na esengo ya koyeba ke bozali ebele ya kolanda biso kasi tokoyamba pona bino mwana mboka maître Nico prochainement po tato luka toyeba masolo yango esuki lolenge kani parce que il faut to signaler bino que moi nous penza to pe mbutu ba permettre biso presto kota te le roi biso toza ba professionnel ya musala otoyebite atako ki osala musala so okoti te donc message et les cani. Toyambela bino maître Nico poto luka penza bakati ndenge nini est-ce que
ba quitté honorable Franck Diongo to ekomi na niveau nini botika la kaka scotché na ba programme na biso ya Congo Millennium et surtout bino nyonso ba yo bolinga biso boko ba toujours kolinga biso e bo s'abonner na chaîne YouTube na biso Congo Millennium to lingi bino mingi po mikolo balobi vraiment de partout. Nous vivons l'époque de Tatiana Osango, c'est-à-dire ipone sec et indiscutable, donc il y a rien à dire pour mikolo Congo Millennium de Masolo sans polémique au milieu du village. Là où l'eau mène caillou, on est là-dedans. Et si quand on m'a solo mboke ali, tozali wana. Merci beaucoup na mon boss, Papa Rikidi Bendi, le number one ya Congo Millennium, Motema ya Langouli, Maman Jolie, hein, la pomme verte. Merci beaucoup à toi. Et merci également de Gold Mavinga, le roi, Motema ya la reine Agnès Ono Tetelake, Mafumbe. Merci à Eric Loussandou, le noble. Yaya Moto Maboro Bank. Merci aussi à Maître Bouins, le grand Yakuza na Afrique du Sud. Merci à Champion Tramotina. Merci Bobby Jocelyne Kabika ne Makamu Mikolo Jocelyne Kabika Yonde. Et merci na Baïnyo Sobolinga Rabiso. Merci à Pauline Misaka, moi aussi qui toque bientôt à Kinshasa, bon retour au pays. Les leaders, les rassembleurs, Paulin Polé, Chaya Moto. Ça dit moi Chombo, ça la vrai bien. Évangéliste Guigui Kabou, a cité de Olivier Nde Makambu. John Chimbalanga, Bobby Mouchu, Afalanga, le big boss. Il y a Elonga Food. Et merci beaucoup na Baïnyo Sobolinga Rabiso. Bon retour au pays à Irène Baelo, Bobby Moté, Jean Robert Landais. Cécile Osango Balobi, là où repose la confiance du chef Serge Katembo quoi. Karine Chongo, merci Dieu donné os Osango le patron Nakujila. Champion à ma gauche éternel, champion Ippon. Bobby Olibanga du siècle dit. Bobby Shido. Japon et Sangani ça livre bien. Et bah, bonne guérison aussi à l'homme de Dieu John Chimbutuk. L'homme de Dieu, Bobby, vraiment, bah, bonne guérison, Nayo, John Mbutuku, quoi. On est de cœur, même de loin, quoi. Voilà, Toza Penzara, Nayo, mon cœur te salue, quoi. Merci à toi également, celui qu'on appelle Gelor Kongolo, Motomoko, bien, Bobby Akati. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bino Bayo Bonarabiso, Bobby, comme on est Jires Mwanda, triple brassard. So, Pagnan, ok, on a 3. Jires Mwanda, merci de tout le temps, de tout le jour. Bobby Moussa, les Okoba. Bon, continuez au PES confiance na Congo Millennium. Mireille Osango, Madine, États-Unis. Tatiana Osango, Djali, quoi. Bino Nyonso Bayo, Boutimi, Kiliboza, Kinshasa, bon retour au pays. Vous avez besoin de Tatiana Osango. Vous avez besoin, il y a aussi la promotion et le roman Songolo Pakala. 2 numéros affichés. Na ba machine na bino wana bobengi biso toza wana rapo na bino nyonso donc bino nyonso bayo bolinga biso boyeba que Tatiana Osango pe motema na epesi bino mbote kasi na ba ope bo mesana ofinga biso to loba te. Oh, je te bloqué na yo, mais tu relabaté. Eric Loussand, encore une fois, merci beaucoup à mon boss Eric. Merci beaucoup à mon boss. Mon boss Bobby Ara Moko quoi. Ricky Di Benzi Bobby a pesi biso confiance quoi. To sa kande to solo là. Ma solo monsieur ezali ya makasi to koyoka ke Moïse Katumbi azoya na Kinshasa. Est-ce roya? Ba okangela partir à likolote. Alors, quand il y a partir à CT, à suivre na Congo Millennium to Hollanda, to beta ma solo, babi ba msupe bo na besoin to ele no mama solo MLC. Bientôt à na Congo Millennium to Hollanda mino mutumoro, tozo yambela binoé. On va parler de tout. Actualité politique nyonso. Allez, ceux qui nous ont bazongité, retrouvez-nous prochainement. Bobo Tobondeko, Eko Bakorenye, Namabota Mabino, Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. Alingi Bino, il y a trop. Allez, au revoir.